Makila ya dongo na mutu nayo. Makila na ngai mama naye na mutu nayo. Makila ya papa na mutu nayo. Bimisa Frank. Biso nyoso soko tukufi likambo wana. Yo memi makila na biso nyoso na mutu nayo. Ata mama na yo. Ngai na mwana nazo mwana na ye boy to solola. Pona nini osali boy? Na motema ya kibo mama I mazali kokokate asengi libération ya honorable Frank Diongo. Bota la pena maya miso ebimiye. Ah mama koli akokate kokake mwana na prison ilibanda. Nengaza boy ata likuita fufu ekitate. Affaire à suivre. Bon, minga le bâti ba collègue tout le déjà. Bon, après tout ba kangi biso, na la kitina zonga me. Bon, JM moi atini civil, abitinga batambo kwa singa kota. Capitaine lieutenant ya anteni à police, singa kota to kene ti na ipe crime. Omi, na da mutu honorable tu ba on a sali nini. Bozo ba leki na bo speaker na sali nini bozo manga bo sans mandat sa nini. O komanda président makambo ya biso teza likolo. Ou bisika ngwana tu comme na ipekim to koti bakina bureau moi assez ko to vandi batu honorable vandi za bien ki melze ezali honorable bien za bien avant na ngai to vandi no solo là honorable tundi bango abi bon atuni bango lieutenant atuni bon o mini boka ngeli ngai asi mkonzi ngana ba pomite ezali kwa likolo colonel moi ezali kwa kufoye mo colonel mais asi bango to mona ntilisi bali bana bata ba jier ndia mima moi ali conseil de Libana tout le monde Libana car moi noir et blindé déjà bah il est en bas suite président ba marque voilà parce que noir ils a filmé fort on aura pas matanga na mataboye type moi de wa kosi à kakibo esinga atinga maboko boye ndi ba kosi honorable ba ki na destination wana nde ebité ngai nazali garde corps ya honorable Frank Diongo ngai oyo bakanga biso à l'époque ya Kabila tukutaka ni prison ngande na tambolaka naye na baninga nanga oyo. Et là, comme il le photo, le bango sali biso passi tout cas qui mboka iko changer mais mboka changer té vraiment babomi mboka to uti matanga ya papa docteur Kabamba oyo azalaki ancien IDPS to komi kuna na matanga bapesi honorable place avant na honorable Frank Diongo avant daki na kiti alors quelques minutes au moni président de la République aye apesi genre de fleurs naé accueilli honorable Frank Diongo akepe apesi fleurs. Alors, honorable Frank Diongo a silisi accueilli. Tout le monde va à la présidence. Bah, il y a l'interview na président. Le président passe l'interview à l'obinga na ebi docteur Kabamba pesi ba détail tout. Et sili tout jusqu'au côté na mutuka. Chauffeur à côté ndeko na biso pe moko liboso à côté liboso. Ngai na honorable Frank Diongo à côté, muninga na côté, nga na côté to fandaki ligne moko na honorable Frank Diongo. Na siba jipi pe mususu misatu ba côté. To bandi ko kende. Là to bandi ko kende. To komi justement côté à triomphal. To comme on a ba JR wana oyo ba kanga kabiso à l'époque ya Kabila. Ba JR wana ba kanga kabiso to moni bango. Ba ko landa mouvement na biso. To bando ke to biso honorable. To moni ba to ba ko landa biso honorable habité. Na cinéma to beta na tout total sport na to tourner.
Là, tu tournes, on peut pas tourner. Tu vas donner ton son sous triomphal. Pour ça, bon, tu vas triompher, tu vas triompher, tu vas la mon abisso. Là, tu tournes, tu vas doya, tu continues jusqu'au Willery. Tu vas dire qu'il y a la Willery, tu moni si ko marqué, bako yana nenga ya mabe, tu moni chip ya la police. Na mona qui connaît le ngangé. Na ko ba bien na moni connaît le ngangé. Oya King SD, avec en tennis civil. Na moni capitaine mo batambula kanaï, na moni ba lieutenant, na moni ba soldat en tennis. Alors là, tu commis justement côté à Kabinda. Tu par la police, c'est où Bakangi. Capitaine là a tourné bosso à Tcheba Boko Boy. Moi, bah tout les cas, exact. Bah c'est clair, bah mon mutuka. Bah lobby boy. Puis nous sommes besoin la carte bon kita. Mais il y a kitate. D'accord. Mais de ça nini. Bon il y a kitate. Honorable Franck Alobi na ko kitate. Na ko kita. Population mona. Les honorables a quitté population moni. Bah on a pas besoin. Mais n'a ko quitté c'est bon son sexe boy. Tu ton honorable femme de Bibo Tombora Tebo Zala Kimia. Na tuli bango, asali nini, ok na biso wapi. Alors ba ba so misi comme le roi Oswana. Et comme une discussion ba kene ba tu biso misa ba to nyoso. Opposant congolais Franck Diongo Asili Kozala enlevé mardi 20 juin 2023 na ba soldat na bokutanya balabala Kabinda pe Willery awa na Nguma Mokonzi Kinshasa. Nsango oyo pesami na garde du corps na ye oyo atalisi ete réseau mokote epesami po bakende na ye na maloba ya maître Bessi président ya mouvement lumumbiste progressiste azalaki na matanga na hôpital ya cinquantenaire wapi mokonzi ya mboka pe azalaki sima Félix Tshisekedi kotika fololo ya matanga pe kolongwa na oesika Franck Diongo abengamaki po atika pe aye fololo sima ya kotika esika ya matanga na bokutani ya balabala Willery pe Kabinda embuscade salemaki wapi colonel Kasongo Ngange ya Kalufungula o azalaki elongo na ba soldat pe ba civil ba enlever Franck Diongo pour kokende na bisika o yebanite elobi maître Bessi boyeba ete Franck Diongo azali na molongo ya ba opposant o bazali ko telemela na makasi nyonso régime ya président Félix Tshisekedi tolobi Tiboko yoka bunda bitumba makasi me andimaki te bakoko zoya na condition bazule lokwa moyibi. Ndenge bozali komona mama azolakisake motema esuki na kimutema ya bomama ezali bongo ima mama ya honorable Franck Diongo oyo aye kolela ndenge ayokaki sango ke mwana na ye bakangaki ye naye kotuna Tshisekedi Félix boye biso so tosepelaki makasi ndenge ozwi mokonzi ndenge yo ozwi mokonzi biso nyonso tosepeli mpona nini Kabila akangi Franck Mobutu akangi Franck Kabila ya mwana akangi Franck me yo ye kokanga Franck ndenge nini mesikoyo na ngai na mumbali na ngai toza na pasi na kati ya ndako ya Franck yende azolesa biso yende azomema biso na hôpital papa soko yoke ero yokokuta mumbali na ngai aza gravement na ndako esikoyo mutoni na akokele na biso na hôpital bino bozwe mutuka na ye bokangi bozwe ye moko bokangi mesikoyo nana akokele na biso na hôpital tozosepela na yo ke mwana na ngai yo mwana na ngai mpona nini osali ngai boye kasi azangi te kotalisa ke soki kaka honorable Franck Diongo esika bakangi ye problème ekomeli ye ye pe libanda na papa bakufi donc makila na bango na mutu ya pouvoir en place yoka ye ozoyokela papa aleki na yo mawa te olingi biso tokufa nde nayebisi yo boye makila ya dongo na mutu na yo makila na ngai mama na ye na mutu na yo makila ya papa na mutu na yo bimisa Franck biso nyonso soko tokufi likambo wana yo memi makila na biso nyonso na mutu na yo ata mama na yo ngai na mwana na nzo mwana na ye boye tosolola mpona nini osali boye
na motema ya kibomama imazali kokoka te asengi libération ya honorable Frank Diongo botala pena maya miso ebimi ye. Mama Koli aokoka te kokake mwana na prison li libanda ndenge za boye ata likwita fufu ekita te. Affaire à suivre. Garde corps ya honorable Frank Diongo ngai oyo bakanga biso à l'époque ya Kabila tukutaka ni prison ngande na tambolaka na ye na baninga nanga oyo eloko ekomi lelo photo lobango esali biso pasi tokatisaki mboka ekochange me mboka echange te vraiment babomi mboka touti matanga ya papa docteur Kabamba oyo azalaki ancien ya IDPS tokomi kuna na matanga bapesi honorable place ya vanda honorable Frank Diongo afandaki na kiti. Alors quelques minutes moni président de la République aye apesi genre de fleurs na ye accueilli honorable Frank Diongo akepe apesi fleurs. Alors honorable Frank Diongo asilisi accueilli to moni ba ta présidence ba ko ça l'interview na président passe l'interview à l'obinga na yebi docteur Kabamba pesi ba détail tout et sili jusqu'au to kota na mutuka chauffeur à côté ndeko na biso pe moko liboso à côté liboso ngai na honorable Frank Diongo akoti muninga na ngakoti nga na koti to vandaki ligne moko na honorable Frank Diongo na siba jipi pe mususu misatu bakoti to bandi ko kende to komi justement côté ya triomphal te komona ba JR wana oyo bakangaka biso à l'époque ya Kabila ba JR wana bakangaka biso to moni bango bakolanda mouvement na biso to bando ke to biso honorable to moni bato bakolanda biso honorable habité na cinéma to beta na tout total so na to tourner et to tourner bango pe ba tourner to bando to songi sous triomphal pour ça bibo to ko ta triomphal to ko triomphal to mona na biso là to tourner to bando ya to kotisko wileri to bandi ko ya na wileri to moni siko make bako ya na ndenge ya mabe to moni chip ya la police na mona ki Colonel Ongange na ko ba bien na moni Colonel Ongange o ya King Este alaki antenne civile na moni capitaine mo batambula na ye na moni ba lieutenant na moni ba soldat antenne. Alors là to komi siko justement côté ya Kabinda chip à la police e ou bakangi capitaine là a tourné boso a tie baboko boy moi ba tuto les cas ezate ba seclin ba mo mutuka ba lobi boy bino so bozo na kati bokita mais ya kitate ngako mais to sali nini boy ya kitate honorable Frank alobi na ko kitate na ko kita population mona les honorable a kiti population moni bango na bango so mais nani ko kiti c'est bo so sexe boy to kito to honorable Frank dobi bo to mo kati bo sala kimia na tuni bango asali nini bokena biso wapi alors ba ba so blissé comme le roi Oswana et comme une discussion ba kena ba tu biso misa bato nyoso batiki biso lobi lo kokende te no botika la ba tu chauffeur ba beti mbata ba tu chauffeur ba so misa na sima allez ba tu capitaine na tu mutuka démarrer ba keina honorable chauffeur fait to moni aye wana nde mta ko continuer ba ninga msupi ba ko koloba amakambo oyo eleki lelo pour ne pas que na répéter oyo muninga na nga uti koloba na kokozonga ka mwa mokesi makotalisa eloko moko namonaki yango suspect d'abord tango tokomi na matanga ezalaki na cinquantenaire ezalaki matanga ya docteur Kabamba. À notre arrivée tango tokomi tango honorable Frank Diongo ake kofanda biso bagarde na ye pe toluki esika na biso totelema ndenge place bato nyonso batelemaki mais chose grave bato ya renseignement baye tout autour na biso. On n'avait pas compris cette histoire. Bazoya ko baluka tout autour na biso tout biso toyebi bango parce que baza bato basala kana tede toyebi bango bakanga biso déjà bazo lekaleka na sima biso ko to mitu bato yo renseignement bazo sala kana sima mkongo na biso to ndenge nini. Après na ndenge ba président ko déposer gerbe de fleurs basali mo interview toye ko longwa wana tango tuzo zonga toye ko mona ba même personne wana ba matina ba moto bazo landa biso na sima mkongo. Tout signaler mon continent biso honorable Frank Diongo que non il y a des gens à renseignement to yebi bango na kanchachi bazolanda biso na bamoto honorable parce que effectivement bazolanda biso to mekana ko changer moi destination to c'est logo la to baluki balandi biso bien le bito baluka to baluki balandi biso lisusu jusqu'à ce que tango to ye ko koma na croisement ya Mushi na Kabamba na sima ya kanga journée place roulage azalaka wana nde toye komona plus de 50 personnes ba misusu baza na tenue civile ba misusu bazali na tenue ya la police baye ba cercle biso
toyebi toba civil wana maito identifier bango ezalaki te bamenace biso sérieusement biso tolobi te mokonzi okokita te tozobloke mutuka mokonzi abi te ngai nakokita te mpona problème nini eske toza na problème na bango soki bazoluka ngai nakokita baomona ngai honorable Frank Diongo aye kokita bandeko babandi komenace honorable bamenace na biso totuni bango bozokende na honorable wapi balobi ordre uti likolo balakisi biso ni mukanda ni document moko ezojustifier ke batindaki bango baya kozwa honorable balobi ke ordre uti likolo honorable awende koyebela yango kuna après baye kozwa honorable bamena biso mpe tosali résistance bamenace biso kosimba biso na banzoto honorable abisi c'est comme ça bana nga bobanga te oyo eza mabele na ngai na kobanga te botika tokende bokoyebaka esika nazali nde baye kozwa honorable na chauffeur bakoti na bango na mutuka bandi kobeta chauffeur allez baye kokende na honorable destination inconnue après 1 heure du temps toyo mona chauffeur azongi nde chauffeur siko aye koyebisa biso mwa moki azali nango ye moko akoleka apesa témoignage mpona bocomprendre makambo nini oyo chauffeur amonaki suite ya makambo kote bakendeki na honorable Frank Diongo esalami exactement à partir ya ba 13 heures ntango tolongwe matanga na ba 12 heures à partir tokende vers ba 13 heures parce que tolongwaki matanga na cinquantenaire tongi toki na siège na biso à parti quand on a constaté qu'on était en train d'être poursuivi c'est alors que honorable habite tokende sur na siège à partir de toya sikoyo na Gombe ba continuer toujours kolanda biso nde ba ko kanga biso tout juste na sima ya kanga journée na croisement ya Wileri na Kabinda nde sika pinda baye ba bloquer biso liboso mo eto continuer nzela ezalaki lisusu te plus de 50 personnes donc na kanda moko excessive ko menacer biso na ko menacer na honorable batu batondi je vous dis bandeko za eloko moko na mto monate on a déploré ces histoires avec Kabila mais lelo tozomona makambo wana ezongi lisusu bazopointe biso na minduki batu na bateni civil bapointe biso na minduki kosimba biso na nzoto donc on a été menacé à mort donc bakena honorable Frank Diongo destination inconnue chauffeur après Sabino suite côté ba mimaki honorable nga chauffeur honorable Frank Diongo bon minga loba te ba collègue tout ya balobi déjà bon après to bakangi biso nga na kitina zonga me bon JM a tenu civil abitinga batambo singa kota capitaine lieutenant ya tenu à police singa kota to kena ti na ipe crime komi nga da mutu honorable tuni bango na sali nini zo baleki nanga bo speaker na sali nini bozo manga bo sans mandat sa nini o komona président makambo ya biso teza likolo ko ba bisika ngona to comme na ipe crime to koti bakina bureau mo assez ko to vandi ba to honorable vandi za bien ki mazé ezali honorable bien za bien avant nanga to vandi no solo là honorable tundi bango abi bon atuni bango lieutenant atuni bon o mini bo kangeli ngai asi mukonzi ngana ba pomite izali kwa likolo colonel moi ezali kwa kufoye mo colonel mais asi bango o to mona trisi bali bana bata ba GM ndia mima mwali conseil de bana to dina honorable bana ka mo ya noir ya blindé beza ba tamba suite ya président ba marque wana so ya noir za fumé fort honorable ko matanga na mataboye type moi de wa kosi ya kakibo esinga atinga maboko boy ndi ba kosi honorable bakina e destination wana nde Laisse-moi faire bonjour.
Thank you.